Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatunyaso. Kilongo TV. Ya de la fois TV mbote na biso bino bebo mesana kotala ba vidéo na biso bino baye bozeye kotala film kitoko to présentaki bino na kombo ya sans dossier mbote lisusu lelo na ye pona kosala évaluation ya pièce oyo to diffusaki pièce mo kitoko sans dossier ya solo tozoye ba appel ebele bat bazeye ko sepela na yango mingi et edifiaki mabote ebele ezeye na mateya na kati. Sans dossier, eza film oyo eji participation ya artiste obolingaka lokola Marie-Jeanne Bololé, lokola Pierrot, Natacha, tozagina Mimika Bongo, tozena Pasteur Herbie, Fatou Kayembe, moi na biso pe Pasmia Jouaki et Doudou Soupu bomonaki na pape nzange film kitoko bandeko ba jouaki yango pe bien et bosepelaki na yango biso tozana pona ko créer. Tout ça les films to diffuser mutna mutu azwa eteni na ye mutna mutu azwa leçon o ya ko retenir mingi to ça ba réalité o ele kana mabota na biso mingi to ça ba réalité o ele kaka na Afrique. Je pense que bolandaki pièce o ya sans dossier histoire ebandaki Pasteur Herbie azena prison na likambo o ya yebité moi sina yazo luka bimisa ye na prison zo ça ba démarche pendant qu'il y a un dossier té na ngambo mususu pe Maman Marie-Jeanne Bololé na quartier tellement ye ayebi makambu nyonso ba dossier nyonso makambu nyonso elega na quartier ye ayebi yango na quartier ba surnommaki sans dossier azebo kilwa kimbimbi do ye mona mwasi mo balingi na quartier so ayebi akoluka boma libala wana so ye mwasi moko asali désordre alongoli zemi mama sans dossier il faut ayeba ayeba ka mpe ndenge nini ngana yo to yebite yango to intitulaki film au sans dossier ngambo msusu Rabi na Natacha bazé na bolingo na bango et mes familles basepele na Rabi te parce que Rabi na Natacha bazé na problème moko oyoki yaya ya Rabi na yaya Natacha bazanda kumona Angola aussi longtemps babala na te siko question epozamaki soki yaya na yo ya mwasi yaya ya mwasi na yaya mbali baza bolingo baza ensemble na Angola bino ape bolingana boyebite babala na to babala na te ezaye mutuna eh ben je pense que toko baloko to ça l'évaluation ya sans dossier ndeko gotie ke le kuna réalisation a balancer biso extrêmement sans dossier tout a bon toko ba liso na biso. Que petit frère, ils sont document le pango. Peut-être que nous avons déposé en place mon pays, nous avons évité de garder nos documents. Oui, témoin. Maman, c'est la question. Parce que nous avons un outil voyage, nous avons un oui, attends, vous devez simper la joute. Mais quand est le banc? Il a dit que ça quand on a dit il y a pas mal de oui,
Voilà, merci tonton Gauthier Kele, moi na ma mamie, je pense qu'extrait on s'appelle ici ma mamie Kele, s'appelle ici maman Ritma Yata, il s'appelle ici Bongo maman Tanya Mobei, maman na bébé. Merci pe félicitations maman Tanya Mobei. Ezaki extrait ya sans dossier, pièce moko kitoko. Pièce oyo bandeko belé ba se retrouver na kati. C'est un problème à bolingo. Natasha na Rabi. Yaya Natasha Lopez na Yaya Rabi Prince Mavuba bazaki dena bolingo na Angola mais baleki na bona Kishasa balimba balana makamwana esala ma mingi bandeko mo babenga kinga babi papa awa pe tozana kamoko ya ndengwana babalana to babalana te ezaka mabeto malamu Yaya siko bambi bale na Angola ndenge zaka mboka muteko luka mboka bana nde balobaka mutu abala muninga zate mais bakoma déjà kobota baza ensemble bon entre parenthèses et de alibala. Parce que leki koto ba umeli na fiancé na ye. Fiancé pas comme prêt à bala leki. Mais si ko ba bi ke ba yana ba on Angola ba bala na moyen ba bala na ezate. Faute ya nani? Lisolo ezaki bongo. Pierrot aye ko yanzo ka bolingo na Natasha ya bomwana. Akenani poto ke luka mbo. Ba bolingo pe akote unende sala ka mbutu e ko yapo azonga na Natasha. Aye pe na mbongo. Je pense que Bolanda qui histoire, on a ce pour Bolanda quand tu es na internet, sur Betika sans dossier, au monde a filmé Bima, Botala en oli sous ça, moi bien pour bande comme ça, va 5 ans qui rapide rediffusé, donc c'est là première partie à sans dossier. Déjà les gars, tu me sais pas c'est pelaté. Sur un hôtel, on compte les réseaux sociaux, dans internet, comment qu'à sans dossier au monde est Bima, au hôtel on filme moi qui toko et c'est pelissé batte belé puis batte yami na film one. Herbie, pasteur Herbie est en prison. Dudu supu ya na ya zolinga ateka lupango makambo ezake bele ya na prison yo teka lupango mutu asomba ngwaza na boloko o compatir na ete me oteka lupango esale pasi bato batalaki babengaki to profiter to pesa mbote epa ya le révérend Lema Diamonika papa na biso révérend Lema Diamonika alandaka biso merci mingi epa ya pasteur de la foi, l'homme des chiffres. Merci pour nous rappeler. Bandeko bien que Gauthier Kele a proposé ce extrait dimanche Oyo. Artiste et comédien, on a prière dans le centre évangélique de la foi en Christ et le on a pasteur de la foi, on a comédien Nyonso. Donc bon de là pour nous bandeko on a besoin à Goma. Gauthier Kele et ça moi bien dimanche on a exact à partir à 15h. Il y a qu'un CFC tout bon de les ça bien. Et Gauthier a proposé ce extrêmement sous côté ba du soupu n'engé basé ko putana na fatu pour na makambo lupango to landi. Non, bon, il y a Pierrot,
Moi, il y a des circonstances, sinon c'est comme la vie, il faut commissaire. Kofi Koutouma musicien tout le monde jipe ndenge moko wera ndenge moko bazo vivre kate faire la sala mouvement te ba musicien ba kena te bazo vivre te pardon excuse donc ba bosso ngana Natacha mbo kombo kisa ki mais attends on peut me continuer allez-y attaquer 5 000 d'abord 5 000 50 dollars et après 50 pas et après à quel moment il est responsable numéro 1 problème yo da responsabilité yo ka nengo da ko peto de par faire de bonne odeur papa ikamu oui ozo mo beke seme kaza ngo na lobelo côté na lobelo ke ta ko bina na monoko na mama na lobelo mabe non nazo kende déjà bon yo so ke tonga ngana ye il y a des données qui vraiment est pas inayo ah bon oui na habité tout ko fa bon n'est pas na habité problème mes amis problème oui problème na yo ezanini et de ngana bombela mwana ngana boya ko yebisa ke papa na ye aza na prison comment yo za papa kuluta mwana oyebite mwana psychologie mwana eza ndenge nini ba façon de penser na ye za la ndenge nini ozwaka tayo fa na mwana te mokute na mwana nzela ozwi courage yebisa ke na papa na aza na prison tout ça et pourtant ngamo mama na yebisa ite na sike papa na aza na voyage comment te ke wenza ko tia trouble na mtu wa mwana tayo mo papa yo sambela oh na toni question sambela est-ce que ba yebisa ke le côté za mabe mais il faut qu'on yebisa moi la vérité comment meleti wapi la vérité n'est pas bonne à dire oh il y a des moments il faut dire toute la vérité vérité nani oh bon meleti wapi Doudou moi je te respecte apprends aussi à me respecter bon vite un peu mon temps ozolo banani yaya mobali na yo yaya mobali na je n'en disconviens pas bon na yebisi respecter ngana yebisi na sali bien o sali mabe o bombela yeti wapi papa bakangi ye oh, c'est ma maison. C'est ta maison, c'est aussi ma maison. Parce que ça, voilà, film Kitoko. Film Kitoko sans dossier. Merci na bande ko Brazzaville bazé ko benga biso bande ko Kasangulu. Merci na bapel na bino bande ko benga biso ki chassa mubimba pona film obo sepeli na yango. Toujours participation de Doudou pour botu ko munewana. Na mama Fatou na mwana bango Pasmine Mayata on appelle Simbote ya Pasmine Mayata a joué Kitoko très bien joué et ils na ba moral biso d'habitude on a ça film été ya bat au lieu que tout ça film bat ba c'est kaka ko c'est bien mais maté ya nini botie na film wana maté ya nini botie na film wana sans dossier maman Marie-Jeanne Bololé ayebi makambu nyonso oye le na quartier et puis akoma ko tonga tala mama basali kitambo kilo ne ba tonga ka bato bana kasavu babenga ebiso babi non makambo bosali eza makambo ya solo toujours ba histoire vraie to meki ko tia moi commentaire na kati pour que ça moi bien et on te célèbre nos sans dossier n'était ko checker la proposer so côté Marie-Jeanne côté Kimbimbi to déjà ngai hyper rabi na papa na ngai papa ngonga on appelle ça condoléances auto kufela mwasi et puis na Kimbimbi to comment na kopotana po réalité côté la famille na biso il faut ngana Natacha to bala na te ça fait 10 ans avec Natacha 10 ans 10 ans couleur et la mamoula ale qui va mater 10 ans c'est comme aventure donc tu es na mal et quel bon rabi français to comprendre on te bango bien Natacha mamba ole la te yo pesa mamba bon les mamba soni ah na c'est Gimimi makambo est-ce que talio Natacha apaise-toi chérie écoute je sais comment convaincre tes parents mon Dieu nani pesi raison ah otuni hein na pesi raison nani wana Darsilène Kikumbi na pesi raison Gimimi makambo to sola ah est-ce que talio non, Natacha. Voilà, merci Gauthier Kele na extrait au Tchelibiso wana extrait à Sando. C'est ce que bande ko bazé ko benga ngai. Bazo tuna film nini au Tchelibiso tour. Tout site pour préparer film Kitoko déjà fait tourner sans problème un très beau film vous allez aimer. Film Yasika et j'ai participation il y a Samba Manioko Frites. Et j'ai participation, il y a Maman Ida. Participation, il y a Monsanto, Santoulé. Participation, il y a Baron Gauthier qui est illustré. Ah, je pense que vous avez Maman Ida, Samba. Na katia film au mona Pasteur de la foi. Pasteur de la foi a joué Kitoko. Merci l'homme de Dieu, c'est un bon artiste.
Il a très bien joué Sepelana. Bogomona, Lopez, Natacha, Bolzi, artiste Kimbimbi Azali, Bogomona, Marie-Jeanne Bololé a joué. Le film a joué. Titre nango nini. Fallait botuna. Ah, mutakotuna ngazate. Après c'est un dossier. Je pense que Bomona et Bakata Macron, Bolanda Mobobé, te joindre ba vie de loin. Bolanda ba film belé te proposa ah. Tout ne libino film menaché titre non na Swahili. Wangu mama. Mama nangai. My mother. Wangu mama. Je pense que Kalate Koleka ah on a peut-être que les soirs proposé extrait ya Wangu mama, un très beau film Mama nangai. Mutu nyonso abotama na mkilo azana mama. Mutu nyonso abotama na mkilo abotamaka à travers une maman. Et maman nyonso oyo abotaka mwana azana douleur wana ayebi pasi ya kobota. Azana souci ya mwana. En revanche, tant maman azana souci na yo, aboti yo abokolio, akolisi yo okomi moto. Yo pe il faut ozala na souci ya maman na yo. Je pense que ya gotia zo laksa ba extrait ba image ya ngwa bomona wangu mama, mama na ngai. My mother. Bokolanda on a suka ata on a zo sisa bolanda extrait ya wangu mama, je pense que c'est ça une comédie zana kat. Je sais que ba c'est une comédie zana kat mais sinon boko seka. Bo mona buzo ba kimbimbi, bo mona buzo ba samba. Boko mona pasteur de la foi ndenga zo s'exprimer Marie-Jeanne Bololé. Ngamoko rabi ma vinga na zaki na pointe. Wangu mama, mama na ngai. Mwana zolela mama na ye. Mama zolela mwana. Je me rappelle encore sur la croix. Jésus a loba qui li loba. Abi mama tala mwana. Mama tala mwana. Mwana pe sala nini? Tala mama. Yango ne na film oyo. Di jamais vu. Bo sepela na un très beau film Wangu mama. Mama na ngai. My mother. Très beau film bo sepela na yango. Mwana tala mama. Mama tala mwana nao. Bo mona ba extrait nango ya gotia proposer biso awa. Atreka mo extrait po bozo ka ntsunga et ça moi bien. Merci pas maman Milinzemba. Merci maman Milinzemba motema tous pepele mbetolo pour na soutien. Merci beaucoup et pas maman maman Rita Mayata, maman Tanya Mobei, maman Monique, maman Abouami Adolo. Na wangu mama na obwa kaka ba mama. Na obwa kaka ba mama. Mama Mami Kele. Wangu mama, mama na ngai, my mother. Na chaba titre onyo na anglais na français na swahili. Yo ponam no ko lobela kaka. Mama na munu. Mamuani. Wangu mama. Donc beaucoup sepela na yango beaucoup apprécié. Na sepela tambo benga bosa ba critique, bozo sa biso côté wane fallait boye. Na bosa yo jouer kitoko to sepela na yango bozo encourager biso. Merci Mingi pas fiston Bastien de FB International Agence Assure. Lévi Cyril Arsène Modabi les garçons capables. Merci à vous. Merci à Bandegonios pour soutenir Rabi Maving un acteur Nyoso et à groupe La Force des Faibles. Merci Panabino. Groupe comme on a La Force des Faibles. Mon amour, bébé. Ça va? Ok. Comment était ta journée, bébé? Ouais, ça va pas mal. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. J'ai tellement travaillé. J'ai pas mangé depuis le matin. C'est le déjeuner. Non, j'ai pas faim. Nakuti porter au fond nani bolzim dabimi. Il faut bien que matoi. Souvent bimi, il faut que yo yebi c'est mec qui nous ana. La servi yo alors. Oui, serre-moi s'il te plaît, je dois manger. Je dois manger. Allez. Ouf. Je dois manger. Na sole pena fiston basende FB. FB international. Aza bien. Moi c'est na uté ko botati. N'est-ce pas qui est? Maman Nathalie Zeko.
Botani mwana mobali. FD International. Agence assure. Papiston. Agence assure, très sérieuse. A commis na bana 4. Mais c'est nga nazo la 5e opesa ngando ya bien non 4 déjà c'est une grande famille. Bango kuna ya poto basaka bana 4 une grande famille. Oh bisowa, une grande famille bana 12. 4 grandes familles. 4. Baokimi, batiki biso. Ah, c'est ça. Papa fiston na bandeko. Oh, c'est un azai célibataire. Oye boina ndaku ale. Yo moko msoke lugelo ya kolia. Koanga, soke zatali dendo. Ah non. Libalo za bien. So kaliza ko pepika boy. Wana c'est une folie maboko. Nzala se chauffer, c'est ça. Il sera non pas fiston, moi c'est Maman Nathalie c'est quoi? Maman Nathalie a bimi de l'hôpital. Ah bimaki. À Celio, il y a une bungaka. Dongo. Dongo. Nambison. Éternel notre Dieu, bénis ces repas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Debo, ça va? Debo, ça va. Bon appétit. Merci chérie. Merci. Donc là on a beaucoup na monti na ouek na baluto ate. Les gombo. Et ça blom susu na français comme na weza ka pasi. Ba tu ba misana mote chez. Tu vas bien au bolax na ba moko. Les gombo. C'est bon. Chérie, Rabi, tu pleures pourquoi? Non, je pleure pas. Oh, tu pleures? Est-ce que tu vas rappeler là, Rabi? La pépé, t'es Rabi. Oh, mon amour. Bébé. Tu pleures pourquoi, chérie? Hein? Tu manges en pleurant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne fais pas ton choix. Oh! Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il n'y a rien. Que je te donne de l'eau? De l'eau? Oui. Non, c'est pas important. Nous bien, oui, mon soleil. Je m'esquive. Je m'esquive. Rabi, tu consens à boiter? Chérie. Mon amour? Bébé. Quoi?
sérieux ça. Rabi. Mon Dieu. Rabi, tika non boy, tika non kolela non boy, t'es lié na kimia. Ne te dérange pas, ne te dérange pas. Non, c'est dérangé, t'es aux zones là boy, vraiment. Rabi. De l'eau, chérie, de l'eau. Maï. Maï. Non, non. Rabi. Yango boy nzambe na ngai. Doucement. Ça va? Eh. Mon amour. Bébé. Ça va? Très bien. Très bien. Quoi? Merci. Eh. Merci, merci. Merci. Ah, mon Dieu. Merci, bébé. Merci. Merci, bébé. Merci. Excuse. Merci. Merci. Merci, bébé. Regarde un papier mouchoir, hein? T'as bon, merci. Juste.
ndenge oyo osiki oyo kitoko. Papa, on est senga. Oh, kasi na kani ya suki. Mais on katinga suki. Papa, on m'a dit katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. C'est na déficit. On katinga suki. On m'a dit singa bani papa. On m'a dit singa bani. Na déficit. On m'a dit singa bani. Oh, prends l'avion. On a suki na papa. Katinga suki on a suki. On m'a dit suki na na ko. Tout à fait. Papa, on a suki. Qualité maman. Oh. Maman, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour le hausser la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV